unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, usinipite Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, uwakumbuke Jehova. Amen. Mutu aza derrière souffrance na azokwela lelo. Amen. Mutu akatika ke pamba te ifato pambe mabanga. Amen. Toluka nzambe zamba ko Israel. Amen. Mutu nyonso na kati ya libota na yo. Oyo asaleke bino momona kapaso. Tokotike kimia te. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soka za mama, soka za papa akukweya. Abota kingai, kukela ko mape mutu. Abota ya ko nyokola ngate. Jésus. Alléluia. Amen. Comment les noms des esprits opèrent dans la famille. Nani azana simba ya pasa libota na yo. Nani azosala ke libota mengi okwa mabaka. Bozala kaka bato ya kolela. Bato bakololaka te. Bakoma kobenga bino na quartier baya mikulu. Alléluia. Pourquoi? Parce que bokola bokoma na âge ya kobala te. Bokola bokoma na âge ya misala bozwaka misala te. Libala te. Vraiment. Musala te. Vraiment. Est-ce que vous avez votre namukilo? Jamais. Oh, les hommes mutu moko sala makambo. Pour que bino mona makambo wana. Amen. Mutu wana nde tozana posa kuya. Alléluia. Soki mutu wana kuya ifile pe fongwana. Amen. Baso comprendre te. Soki mutu wana kuya ifile fongwana te e fongwani. Amen. Zamba dana simana yo. Alléluia. Akotiko souffrir boité. Jésus. Totanga di na Bible. Comment Akan asimbaki biloko basimbaka te. Amen l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Bapesi bino instruction bosimba boye te. Ndenge bozokenda bokolongaka Israel balongaka ete. Me bato kolonga ye na mboka moko ya muke ayi. Pourquoi? Parce que mutu moko parmi bango abebisaki. Peut-être ça peut kamayo. Amen l'église. Alléluia. Amen. Dans le sous mutu moko na famille abebisa. Asala mabe nde passion kozomona na kati ya libota. Nde souffrance kozomona. Mutu abongaka te. Mutu amataka te. Mutu atamoko zobu salata awa na quartier. So na kati ya libota mobota mibisi na bakosunga moninga. Ndo moni soki problème ezwi bino bokoki koluka kosangisa mbo. Soki mbango wana mpe kosangisi ebimaka soki ebele $500. Sikoyo na bokufeli mutu bokunde ndenge nini. Tika za mapambola yo. Amen. Makambo ezalaka bino parce que mutu moko aza na nsima makambo oyo. Tango asalaka ngo yoki toyebi te. Tango azosala kindumba ekoti ya mabe na kati ya libota mutu ata moko apermetaka ye aza te. Eza engagement na ye moko. Asali alliance na ye moko. Nde mabe elandi libota. Ya Nzambe bazala. Ya Nzambe bazala. Soki mutu aza na libota nazokwea lelo. Soki aza na mutu moko asalaka ebonyokwamaka yazwa gloire mutu atokobela Nzambe azomoma ye. Bazolanda te. Oyo asalaka bino botikala bebobolo botikala bato pamba na mokili balinga bazo avancer balinga bazomata bazwa misala malonga bazotombama yozwaka mosala te. Mutu abalaka na libota aza te. Mutu ata moko na famille mutu abonga aza te.
mwa pe likambo ngoyo tolingi tomalisa mutu tobenga pe ndeko asunga biso soki bakokiloma ye makambo eleka kitoko bani mapezo za kabata na mutakosunga bino azate pourquoi parce que papa teka bino kana amen l'église parce que mutu moko teka bino kana mutu wana tokotike boyite tozobelela nzambe alola kita lelo kaka asisa mpe likambo na ye Amen. tika nzambe apambola yo Amen. nzambe nalola pambola yo Amen. soki eza mama eza papa eza ya mobali oleki umwana ozane na kati ya ndako ye mwana ke mwana malamu ye nde asalaka makambo histoire ezosila lelo bandesho tozwaka bango bana malamu me bango nde basalaka makambo bazolanda te soki mutu wana aza azokoya onode kobanga te oza ya nzambe bible ezobaka nzambe azobenga abraham azopesa mission azobisa ke mutu akobundisaka mpe na kobundisa ye yo mpo oza mwana wa abraham ndenge oza soki mutu azobundisa yo nzambe akobeta ye mutu azosalaka yo sufri nzambe akotike bongo te akosilisa ye soki josue azotuna te biso toleki mibale tokati bajourdain tosali bato minene me tokomi liboso ya mboka mokie tika nzambe apambola yo kaka mboka oyo nde esilisi biso azotuna na nzambe bino ezalaka nzambe alisi kolela te telema israel péché eza na moto asali lisu moto abebisi na kati ya famille moto ande tozoluka ye ya nzambe bazawa ya nzambe bazawa soki mutu wana aza na famille tokotike te nga nasalaka priere nalobaka ezwi soki mutu azobundisanga aza mwana nanga etali ye soki eza mwasi etali ye na priere nanga natiaka losambe mutu nyonso ezala nani exception mutu te nzambe elanda kaka oyo abundisaka nga azala mwana azala mama azala mokilo azala nani frape ye mponga nazwa kimia tika nzambe apambola yo tika nzambe apambola yo lisusu ntango mosusu ezaka papa na ye ntango mosusu eza mama na ye nde azosala likambo oyo azonyokola bana na bango mibala moto akozwa mosala aza te moto akolekela po aza te moto akodonga aza te alimite bino pourkui asala alliance moko boye mpo famille na ye bazala bato pasi na mokili oyo ntango bazoseka bango azosepela bi bazwi ngambo na teka bango atani azalaki na bango azodemere na bango mais asa deja mabe ye mpe soki oza na ka oyo osalaka mabe me libota baosonge ke yo nde kobongisa famille soki osala mabe nayebi soki osala repentance bazolanda te soki oza na makambo ozosepelisa nzambe te tika soki oza motu oyo otambola kobanga nzambe te otambola na ye lokola abraham nzambe abengi azwi loti atindi ye bazomaka na ye or loti na bisoki eza masumu eza mabe eza kotonga eza bolumba eza makambo atina te soki otiki biloko eza bakopambola yo soki otiki biloko eza bakotika moto apasi te oyo akomeka na vino nzambe akosilisa ye otambolaka na lipamboli na yo israel nde kotambola na bénédiction partout nde kokende azolongaka église bapesa amen alleluya yo oza na lipamboli oza na mariage oza na mosala oza na nyonso na bana me wapi bana lelo kota libala ozwango wapi libala lelo okomika mitela esenga na kobala mpenza ajo eleki deja esena kozwa mosala soki otangi baninga boza na bango bavi na bango na yo tala différence. Comment le monde des esprits opère dans la famille. Mutu azosala likambo nzambe akotike kimia te nzambe akosilisa mutu apo ozwa kimia tika nzambe apambola yo tika nzambe apambola yo soki ozoya priere awa nazobondela oluka nzambe toye mboka ndenge
ovandi obi voisin te. Obi mutu eza na gauche na droite na yo te. Toya biso tobelela nzambe. Yo zana likambo nanga pena zana likambo nanga. Soka kote prière na zomo de le sambela. Surtout dans le samba boy, il y a famille. Oyebi te bango nini bundisa bango na famille. Bazana tonte mais ni. Misusu bakanga bango na famille bakufela gar miba. Misusu abali bien, soki mobala koti nda mobala kufi. Sika za pambola yo. Misusu akoti busala entreprise ko ya kate ekuyi. Ndeba lwa bachana kata famille na ba. Siko soki muto abeleli nzamba triomphe, nzamba kangolie. Soki azana muto azaki na likamo nzamba bobomaye. Soki muto ana kufi yepa zukimia. Après soki afi busala pe mati. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Amen. Atani nyoso na famille na biso azwe kweya. Nazo informé tokotika kimia te. Tant Israël akendaki na tribu akana vivra kite. Alléluia. Alléluia. Nzambe balona pambola yo. Okotika la mutu apasi te. Okotika la mutu akolela te. Parce que kotia, le kotia ezana lipambo yo fo pambolama. Amen. Soko lukonga musala zo swango. Soko lukonga libala ko swango. Parce que ezana lipambo likati na yo. Ba so lukeza musika tezaka kati na yo. Akomisa banga Zambe. Tika za pambola yo. Totele mbi ko tokanga bi. Josué. Josué 7. À partir du 18e verset jusqu'à 21. Tout ce temps, mon frère Josué, chapitre 7. Tout ce temps, dans le 18e verset, tout le temps, il y a un combo na Yesu. Amen. Tout le temps, il y a un combo na Yesu. Il fit approcher les familles de Juda. Oui. Voilà nous dans Zambe. Après avoir, il y a que l'okol, bademera quitté. Après l'isicol, famille. Na ebisa kioko. Touta mboka. Yoza na famille na yo. Ngana sana famille na ngai. Tozana bandundu, tozana ba Congo, tozana ba Luba, tozana ba tribu ebele. Likambo kwai, tozu démarche moko. Tozu chemin moko. Tozu avancer. Tangu likambo ekomi tokoti famille na famille. Amen église. Alléluia. Amen. Bazokota na famille skoya jita. Et la famille des Zérach fit désigner. Ok. Il fit approcher la famille des Zérach par maison. Ouais. Esabi fit désigner. Ok. Tu vas dire ça. Tu vas dire le bazar maboko makas. Bien aimé. Oza la famille na yo ngape na la famille. Oza la koko na yo ngape na la koko na ngai. Pour que ba yeba likambo esalama bakitaka. Bazoke de famille pour bakoma na yo. Pesa na mena bien. Pour que ba découvrir likambo bakitaka molo pour bakoma na famille na yo. Famille est constituée de papa, maman et les enfants. Alléluia. Tous les gens le sang pour la famille. Bazoï ne va pas se faire ma belle et la famille nini. Tikaza papa mbola yo. Amen. Toujours. 18e verset. Il fit approcher la maison des Abdi par homme. Ok. Et Akam, fils de Carmé, fils des Abdi, fils des Zérach, de la tribu de Juda, fit désigner. 19. Josué dit à Akam, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Zamba pambola yo. Muto sali mabe bako découvrir. Tikana biso ke muto sali likambo na famille na yo tokoyeba ye. Muto sali ke bile mo na mabe oyo. Zamba kotika
kata komunise polele. Ata liya pe na se na mai ele nduba na se na mai tosho mataka kaka likolo. Amen. Zamba pambola yo. Amen. Mutu asali ke bino koma na passion. Zamba zo komunise polele. Akomunise polele yebi kaka lelo. Na lo samba ko sala lelo ni fabima. To découvrir ye mutu asali likambo takto ko beta ye fine tika libre. Tika zamba pambola yo. Oko demere na pasité. Yazambe bazao. Nazo biso pour découvrir le col, il faut ça la mutu na zamba. Mutu na zamba za mutu abanga ka zambe. Oya sala ka volonté na zambe. Oya poli kaka masanote. Oya komona ote na mona jifa Israël te. Na ya pona luka zambe zamba kangola ngai. Na ya pona banga zambe na eba zamba triomphe azanzambe ya solo. Azanzamba kangola kabatu. Atika kabatu na pasi te. Amen. Mutu asala mabe. Asala alliance na koko ya koko. Pobo kufela ka mibali. Pobo kufela ka bana. Pobo mabatu apamba. Mutu ana zobi malelo. Bakoti famille. Ti ba kongona ka ezana kataka. Bible zonga ka Nzambe a expliqué mutu na Nzambe. Je sais que tu peux faire le coup mon ensemble. Amen. Bible soma kabisa réakam. Peut faire le coup mon ensemble. Ça veut dire le bon vérité. Kobamba te. Ce qui muto asala mabe soka dévoiler kaka lelo. Vina vile kangola. Amen. Paso na laté. Amen. Nazo biso que ce qui muto ana dévoiler lelo. Vina bino pe fungwami. Akobimisa biloko Nzamba pekisa. Atiki masumu. Atiki ekobo. Vie fungwa magate e fungwami. Continuez papa. Donne gloire à l'Éternel. Oh, pesa le kumu na Nzamba. Le Dieu d'Israël. Nzamba lola ya Israël. Et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Yamisangai. Eloko sali. Ne le cache point. Kobomba ti. Bien-aimé. Ozala makamba. Tika Nzamba pambola yo. Amen. Ozala biloko sali. Tozo teya. Tozo loba. Fongola motema. Amen l'église. Amen. Soka na ba vie ya bien te. Nazo insister tika yango. Ozala vie ya mélange. À l'église avec nos frères. Avec nos sœurs. Mais libanda. Ce va bien zakasser la vie. Oh sœur. Makambo zobala na te. Tika yango. Pesa le kumu na Nzamba. Soka tika yango kozala mutu apasite. Amen. On a commandé ce qu'on a passé en bongo, c'est une bongo, Zimbongo. Zamba Zapo n'a pas la posée avec le lambeau. Zamba Zapo, tu comme tu as passé, je suis venu passer les qui. Avant de me commander un bouquet, le corps a haï, et petit papa, il t'a pas Zamabe. Toluka Zamba Sa, Tobela Zamba, interroge qui Zamba et dit Tika na yo, qui t'a la boca, qui t'a la barre na yo. Banda ko interroger ko bana na ba famille moko okomona muto sali mabe akani mo biko abombalaki aliyeto pesa lokume pa na Nzambe ti azalaki incrédule akakaki motema afongolaka motema te mutu na Nzambe azo exaucé habité pesa lokume na Nzambe banga Nzambe lobaka ka vérité. Continue papa. Verset 20. Akam répondit à Josué. Akam répondre à Josué. Et dit. Alors dit. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Oui. Mais il y a une soupe qui est dans son hasard. Est-ce qu'il y a pas capable de dire le Nazotuna, tozo solola. Est-ce que vous êtes capable de dire que ça il sous dit que la salle il sous. Au lieu de la salle la zame na tu ko sale kongo. Na tu ko yiba, est-ce que vous êtes capable? Oui.
soki nzambe asimbi yo tokoloba te ya nzambe bazawa tobeteli yesu maboko makasi. Papa Claude, pour que moto andimaka nauti kosala lisumu ifo nzambe asimba ye. Amen. Azala inspire nzambe atie dikidiki abite nauti kosumbuka baza mingi te na mokili oyo ya nzambe nde balobaka verite. Tika kola pambola yo. Nazo biso soko za na makambo yaka tosolola. Soko devoile kaka secret wana vipe fongwani. Amen. Nzambe azozela kaka eloko moko kati na yo. Soko za ndoki kobanga te yaka. Lobake naza na kindoki. Naza mutu mabe. Soki famezo nyoko mezanga na osala boye. Bien que soko obika de loko to sambeli afina pe kangolami. Amen. Bazolanda te. Bandoki, alléluia. Bandoki. Nalobi bandoki, alléluia. Tika nzambe pambola yo. Amen. Soko za ndoki tika tundoki. Koma mwana na nzambe. Nzambe akopambola yo. Amen. 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 Nabengi mutu ndoki wa te. Nalobi bandoki, alléluia. Tika nzambe pambola yo. Amen. Soki ndoki aza kondima na ye te. Maintenant, je exhorte tika kindoki. Soki azwi décision lobi vérité, nzambe pamboli. Amen. Soki azwi décision tutu ndumba. L'église balingaka ndima na bato te. Tika nzambe pambola yo. Nalobi banga nzambe lokumu ezonge pa na nzambe. L'église balingaka te. Na musala balingaka te. Place ozo sala, place ozo futela, kosala dérangement te. Kosala buzoba te. Yo na église onga musali na nzambe. Onga boye. Ozwi bana bato baluka nzambe, yo diba koma basi. Nzambe akobeta yo. Ndenge na zao. Na komisi ba mama ba basi na ngai, nzambe akolandela ngai. Alléluia. Amen. L'église est comme le nzambe pambola biso. Tokoti na chemin poto mona loboko na nzambe. Eza place pasala ka désordre hein. Tika nzambe pambola yo. Akan ba biseke fongola motema pesa lokume pa na nani? Nzambe. Tika nzambe pambola yo. Yo pe fongola motema. Amen. Soki mabeza ali fongola motema yaka témoigner lobaka bamae papa Claude papa Emma papa da papa ik na sali mabe. Amen. Bako bomote toko biso kota lo sambo zamba pambola. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Soki za semence bachana kata famille bato mona ka bolamu te. Bache loko ane kangaka bino soki bisika soki na kolinga linga kaka. Libabe. Yo place oso kenda kotika ka semence zamba kobeta yo. Yo ba vérité pesa lokume pa na nani? Nzambe. Sika nzamba pambola yo. Obanga te zamba za na ngambu na yo. Amen. Basala ka alliance. Uko babeli so vina bino. Akana ka ko simba biloko pona lokumu na ye. Nikola kolula, Nikola mabe abitenga na simba. Nazo biloko ngane na renye koleka baninga te. Eza mukema mabe. Soki ba pekisi tika. Ba biso banga nzambe. Pourquoi mona bola mu condition moko banga? Akana banga kite asimba ki biloko nzamba apekisa ki. Israël souffraki. Papa na bino pe, koko na bino pe, asalaka alliance, asimba ka biloko basimba te. Habite loko na sala boy pour que bana nyoso bakoya o bakoya bamona bolamu te le lopo ko ina kata libota wana ndozo souffrir ndozo mona passe o mituna sikona osala nini na luki nzambe o komo mituna pe nzambe lobi nini na lembi na kolemba te kanga mana Yesu nzambe zo pambola yo sokela na mutu zo betele lo na bike mutu wana zo sila lelo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nazo soko banga te. Joshua banga kite. Akenda ki na famille a découvert ka kanya zawa. Ah? Ah?
Tanga monya kan abise pesa lokume pa na nani fongola motema kobanga te loba. Continue papa. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Animi. Oui, c'est vrai. Na sumuki contre nzambe. Sumuki atana batu mais ko sumuka na nzambe. Kobabi sa na nzambe te bien aimé. Ndongo ça. Nzambe za kapalo ba solo bolu ka lelo. Batu bakambo yo pe. Amen. Kaka lelo. Mais azelo komoko. Pesa lokumu na nzambe. Amen. Mutabanga nzambe zao. Amen. Mutabanga nzambe zao. Amen. Ala bangaye. Kola batepa muninga za mupanzi. Na lo bisoko soko banga nzambe te kitsa loboko na se. Tika nzamba pambola yo. Continue à passer ça. Le Dieu d'Israël. Oh, nzambe lola. Et voici ce que j'ai fait. Tala eloko na sali na sali. Je vis Akan akanaki mutema te alobi nzambe. Tala makambo na sali ndiko détailler. Yo peso ko zao osala bondumba yaka to solola. Loba na sala boy, na zo mibala bato, na sala boy, na boma, na sala boy, nga muyibi, nga boye. Soko fongoli kote manzamba ko sauver vie na yo. Amen. Continue papa. Je vis dans les vitins un bon maton de chinard. Biloko moni ba biso bo simba te. Yo ko simba pona nini? Biloko nyonso ba simba kate. Mibali nyonso bazwaka te. Basi nyonso bazwaka te. Bayibaka biloko nyonso te. Soko yibaka sukata wana ko continuer susu te. Nga nazoloba. Lokola Josué. Lokola Jérémie. Lokola basakol. Nazoyi bisoke soko yibaka kata lelo. Amen papa. Soko sala bonduma kata. Amen. Soko sala kama betika. Amen. Papa sala ka yebaka te me yo lelo ebinzam. Lokola ebinzam zamba kango la vina. Amen. Dis-moi andimi qu'un a péché. Na keko simba biloko ba simbaka. Yo simbani. Kubanga te yo simbani. Mabe. Tika nzamba pambola yo. Soko ndimite nzamba mona kamutina sena liba na libanga. Koko sa batute. Yaka na église yako sambela. Kolinga mibala batute. Amen. Nazobi sa ba frère. Batu nyos toza tosala nzambe botika basa batu. Soki mutu alingaka mos atika. Awa toto lukanza batu bakangola ma. Mwasa mutu aza mwasa mutu. Mobala mutu aza mobala mutu. Oya okosimba saja mutu. Tokangi yo tokolapide yo. Nalobi mabe. Tikanza mapambola yo. 200 cycles d'argent. Akomi ko dete biloko simba. Lokoso muibi. Ese biloko neza yo. Ba biso to sambela. To sala boy to sabio ko sala ngopona. Nini? Lokoso muibi. Muivi. Mwana buloji. A cause na meme batinyo so malé. Batu bazo nyoko moko yo mutu bomba ni ko vandi. Opupoi mutu ko bina liaki de yo sani. Ba ko zwa yo. Oko bomba na biso bomba na nzambe. Te. Et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Lokoso. Muibi. Tika muibi. Tika lokoso, tika lukuka. Eza mabe. Omoni muninga zo zwatika epa zwati. Omoni muninga zo bonga sepela. Amen papa. Biba babire soki muninga bali sepela. Yo moni muninga balo kanyi mutema odiye nini. Na fana tourner mobile nyana okobela. Okozwa maladi. Okonyokwa ma. Zamba pambola yo. Zamba pambola papa Israël. Totika mabe. Amen. Nalobi mabe. Totambola kobanga Nzambe. Awa babengi triomphe. Poto triomphe foto banga nzambe. Amen. Foto linga Yesu. Amen. Lokola kolope mobiksi nabi. Masumu musika. Kindumba musika. Muibi musika. Kolula. Lukuka. Onoda. Nzambako pambola biso. Merci papa. Je les ai convoités. Oyoki. Asali nini? Alulaki. Biloko
biloko bato zolula pona nini muninga lata na bobi la mbo efazala nga yete kaka yo mutu mabe mwana buloji mwana diabulu ozolula pona nini mutu na mutu aza na chemin na ye nzambe apesela ye mutu na mutu aza na famille na ye nzambe aza mposa asala mutu na mutu lolenge alingi yo ozoluka ozowela zela turu na yo soki moninga abalaki yo mpo kobala soki moninga abonga yo mpo kobonga kozala presse nayebisi mutu moko awa nayebisi mutu moko awa nalobi mutu azobundisa bino toobimisa lelo azolanda te oyo azobundisa libota azobima mutu wana tokodevoile ye tozoyeba ye na kombo na ye soki bayebaki akani bakitaki mboka famille badécouvrir tozodécouvrir ye mutu aza derrière apasa vie na bino azokweya papa silisa papa. Et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Azubilo, Aibi, Ainanda, Abia, son abombi bande simbati. Alléluia. Biloko, n'abombe pas dans ma mère Kiti, a Chumboli, a Boki qui top. Pour Moutamo Naye, tous à la banque de l'église. Aye kaka moni papo la mona acha basemba bidio la bani la bete tozwa yo soki tozo to lapide yo amen église Amen. soki tozo mutu to lapide ye ana mwana lukuka mwenzavi mwivi tika biloko kolula loka muninga aibi akoza kana simba biloko ememi baninga malere baganya kama baganye bakomi ko souffrir tata yo mabozo sando souffrir libota mwenza kaza bazali mama nzamba pambola bakanyika mutema soka devala lobila lokola kaka akana lobaki vine pe fongwami Alléluia. Alléluia. Kwa pambola zo depana na biso zo depana na nzambe nzambe azana poso pesa lokumu obanga nzambe olula lisusu otika mwenzavi mwivi na finga na zoloba na okalifie ba miibi bakinyaka kene nzela zo mibala pa akaya mona basi yo so kitoko mwaso poneza mabe tika biloko wana nazo biso tika biloko wana mutu na mutu na limero na ye mutu na mutu na limero na papa Olivier. Amen. Oye baponele mwa solo oye baponele mobalo yo zolula muninga pona nzamba kobeta yo nzazo biso nzamba kobeta yo tika yaka kosambela nzamba pambola vina aussi ça papa. Et l'argent est des sous. Azwa biloko alula biloko ya Monique biloko tokoleka te babito tika te mwivie nazwa biloko ememe baninga bazo souffrir pona yo bomba ni pe baza na kata mabota boza na kata ndako ndeko olala nzala ayebi afani pe kimia toko mbonda ngani na sali yango jour bako découvrir mo tikete frappe na frappe. Amen. Continue papa. Josué envoya des gens qui courirent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Tika papa suka wana. Tika zamba pambola yo. To suka wana. Bien aimé, bako découvrir mutu wana. Bako nazo bako découvrir mutu wana. Ezala mutu moko anyokola famille. Na pesa ka instruction se kota lo sam. Bien aimé toté ya katina musala. To esa ka batina musala omoni boy, sala boy. Akota prier. Abana ko banzambo ngana éviter. Ando luka nzambo te. Akoti lo sambo ya liboso akufeli papa. Akufeli mama. Jour akufeli mama. Nebi se no kolela te to luka nzambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aluki nzambo zo kabiso pena boy to kosala nini? Tango asambeli aloti déjà mama kufa. Azomona kwani mama bangala mukiso ba se fongola cercueil yo. Cercueil nga mosa bende bana na ngai
omwende bino bozawa botikala bobonga paske mutu akufa yangani nayo lisusu tika nzambe apambola yo na biso esambela kota na mozindo kodécouvrir soki mutu asala makambo eza mama bonyokomaka eza ye nzambe moko ayebi alleluya ndeko azolala so azolota aopesanga information lelo abisinga te losambo nakotaki na mozindo nzambe asali nayebi te tala ndoto oyo nayebi soki ndoto eleki na prophétie bazolanda te mutu azolota azomona ke grande sœur na ye tala kaka basi mutu musa kokaba mutu anyoka nota musu mwana mwasi na kata famille aloti mwana mwasi yani ya mobali yani ya mwasi azoya azoyebise ke nga babimisinga na ndako nazoyeba te na kosala nini na moninga na nga na mobali na nga baye azwi ya na ye abi namoni moninga na nga moko na mbujimai alleluya azobenga nga yebisinga ke nini ya kotala ndako oyo moko eza awa abengeka ya kotala ndako moko mpe ya biso ya mosala eza awa soki okoki kovanda parce oza na mbongo te nzambe apambola yo aya azwi kaka leki na mobali base retrouve amoni na kati ya mbujimai mama baza na Kinshasa bakomi na mbujimai atala ndako moko base retrouve na ndako wana boye atala mopanzi boye yayani wana na mobali baza te ase retrouve mo na kati ya ndako wana akuta mwana mwasi moko abimi wana abisi abengeti na kombo na ye Claude nakotanga kombo leta nakotanga kombo mosusu Claude na biso yo awa lokolo kotso kobima lisusu te ayoki monga baluki boy azwi mituna nakata ndako azwi revolte tika nzambe apambola yo kaka na ndoto abi ndako eza ndako nanga te nakovanda awa te abimi akotala bachambre ake kokutala kati ya chambre moko bambwa 6 alleluya akuti bambwa 6 na bambwa oyo atala bi bakanite mwa basinga abimi abite tete oza place nanga te nazobima naobima aforce abimi akimi alleluya kokima zokima akei ayokabi bakangi mwana mwasi babi yo kimisi ndenge abandi koluka moni za eta zongi sunzela wana abina kene oyeba na ndako wana ezali ndako nini azongi lisusu bien mais soki nzambe sauve kende libela ndenge otika mbujima yo yao kozonga lisusu te zonga sozo kende oza na mbongo ebele okotala bango sibango boza ndeni bozwa amen papa nzambe pambola yo nzambe pambola yo ndeko akei azonga bakuti azolela kati kuna nakufi nasuki otikinga bwebwa nini ebango kozala otikinga nakufi awa anayo kimi nga na sambwe eza nde boye batikenga mpo bakanga ngai akimi achanze nzela akeye sutuka boye na pongi natuni ye question papa na famille boza na combien de basi boza na combien de mibali abibiso toza 6 mibali akuti mpe na kati bakanga baprison combien de mbwa sika nzambe apambola yo toza na discernement tokopesa yo yaka tosolola basi baza combien oyo basi bazaka nombre ok mibali 6 bakanga bino mibale delo bakufa etikali combien sikoyo elingi eza prochaine eza nani yoti bato basala ntango olotolotali nani mama lelo oloti nani yaya mwasi pourkoi oloti mibali te kaka basi seke malere na bino eza likota basi mama na bino asakrifie bino kala lokola kufi baluka naye bakosakrifie lisusu nazoyebi so kobanga te mutu wana tozodécouvrir naese kota losambo nzambe azopambola yo nzambe akokangola soki otiki okokufa akani apesa ye lokumu epa nzambe alleluya apesa ye lokumu andimi verité bato mpe bakuti babiloko wana oyo babe bosimba te nayebisa yoko nazopesa information akani akufaki batikaki ye te yo mpe mutu asala likama nzambe azolanda ye nzambe akotiki ete azosilisa ye mpo lokumu ezonga epai na nzambe oza mutu apasi ozalaka mutu abonga mpasi wafida abraham tika nzambe apambola yo mutu asala likambo lelo makambo ezosila lelo nzambe azosambwise soki aza mwasi azobima polele soki aza mobali nzambe azobimisa polele nzambe akotika mutu oyo te parceke bonyokomi mpe mingi nana kosunga libota ndenge boza nana kosauve su moninga
Loba na boyi. Na boyi souffrance. Lelo passe aussi la lelo. Soki mutu akanga libota na yo lelo tozo kweyisa ye. Nazo informer yo mutu asimba ba voyage. Mutu asimba bisala. Mutu asimba mbongo. Asimba nyonso ya bino lelo tozo boma ye. Amen. Soka kufi yo so voyage. Amen. Nazo ba soka kufi yo so voyage. Amen. Lobi te lelo kaka. Amen. Na le voyage. Soit mbongo. Soit bozui. Soit musala. Soki bakanga ti nazo débloquer yango. Okozwa ngo na nko. Alléluia. Mutu asala masumu alia manga mubesu. Yo ndozo kokoma koyoka ngai biso. Toboya yango. Histoire ya bango yo zobonga. Balinga tokobonga onode. Sikata bapambola yo. Telema likolo tosambela. Anu Yesu. Yesu kimwe na balebwe.
Josué azoyebisa Akani pesa lokumu na Nzambe. Amen. Nazobondela otombola maboko likolo. Yo mpe pesa lokumu na Nzambe. Ozofongola motema na yo. Yo ndo miyebi malamu. Oyebi ndongo mitambusaka. Makambo osalaka na nkuku nga namonaka te Nzambe namonaka. Amen. Soki Akani place asalaki Nzambe amonaki akangelaki Israel anyokomaki parce que Akani asalaki mabe. Yo mpe na pokwa lelo makambo osala nga nayebi te. Voisin yebi te. Yo moko ndoyebi makambo wana Nzambe. Fongola motema na yo. Yebisa Nzambe. Nzambe ngongengo. Yokelanga mawa. Naza mukina mabe. Natambolaki mabe. Akoza bondumba. Akoza maloba na ngai. Akoza ekobo. Akoza moyibi. Akoza kochola. Lelo nazongi epai na yo. Limbisa ngai. Tosambeli na kombo na Yesu. Vraiment na pokwa lelo natalisi bana Nzambe tobandaki kolobela toujours tozokoba na thème na biso ya comment le monde des esprits opère dans la famille. Vraiment na pokwa lelo natalisi bango kaka makambo natalisi bango lobi comment Josué ayebisaki Akani apesa gloire na Nzambe parce que bamonaki passe basufwaki babandaki kobunda mpe kolonga butu mpe moi partout bandaki kokende bazolonga mais kokende na bango quelque part na mboka ya mokie lokola Ai eganye bango mpe ebeti bango bakufaki bende ebele. Joshua mizonge kati na ye amituni pourquoi tozosufri pourquoi tokufi pourquoi mitunaki mais Nzambe lola aye koyebisa Josué telema Israël est soumuki. Israël est péché, mais ezalaki Israël mobimbate à cause ya mutu moko a soumuki mais Nzambe azo frappé mboka mobimba. Nazo talisa ba na Nzambe ke na mukili papa ou maman famille constituée papa maman na bana mais papa koko sala mabe asala mabe moko melandi libota mobimba a sacrifier famille pour que bano bazobota bano bazokola bakomi konyokwama bakomi kosouffrir à cause ya mutu moko ne sengo na ye mais libota ezo souffrir na ko isaba na Nzambe na pokwa lelo ke pour que omona bolamu o triompher il faut banga Nzambe. Il faut banga Nzambe, il faut kangamana Nzambe, il faut ça la volonté na Nzambe. Mais ça n'a pas na Nzambe mususu. Azo luka Nzambe, azo souffrir, azo mona bolamu, azo lela, mais yemo kaza porter malheur à vie na ye. Yemo kaza na batu, azo tamana ba interdit kati na ye. Akani, abandé ko marcher na Israël. Azo tamana partout, mais tant bazo gagner, tant bazo beta bango, yé pas zaki parmi bango, mais zaki na tribu moko, ou zaki na kata famille. Famille pour qu'on découvre c'est qui mutu na Nzambe ba kene tiro so ba na peuple ba kiti na génération pour retrouver que Akani azana kati mabe wana nde Joshua so que pesa gloire na Nzambe accepta ki ke asala ki mabe asimba ki biloko bakoko simba te yango bazo malheur elandaki bango à cause nango na bisi bana na Nzambe ke bozala biloko bozo tambola na nzoto na bino bozala masumu ozoluka Nzambe pambolo ozoluka Nzambe asalo bolamu Nzambe sepelisa yo asalo ko banda ko voyager asalo ko banda ko pambolama omona bolamu peut-être na nzela na yo yondo za porter
bénédiction ya libota mobimba yo ndo koko mema ya libota mwalipamboli me yo akoza lisumu akoza bondumba akoza muyibi akoza ya lukuta akoza mabe moko koko kanga pe libota moma na pasi Akan asalaki mabe ekangaki Israël bana nzambe ya seka triomphe batika masumu batika kobo batika bondumba batika muyibi soki batiki biloko wana lipambolo eza favorable pona bango nde na tasi bango na pokwa lelo pour que pambolama chemin za kaka moko principe za kaka moko banga nzambe linga nzambe sala volonté na nzambe tika lokuta tika masumu tika muyibi tika mabe okomona nzambe akopambola yo nde na pokwa na taleseki bango baoyo bayokaki bakosala mpe nzambe akopambola bango lilozo bake bakoko na biso baliaka manga mobesu ngai nde biso tozosala nini tozoyoka bango basalaka mepate pete mpo na sentiment na bango natalisi yo peke Manassé na Bible un roi mokonzi en fonction a se retrouvé na kati ya prison. Pourquoi? Parce que papa na ye Ézéchias. Pourquoi? Azalaki roi asala makambu a régné amoni bozui mais atomba malade. Malade oyo atombaki à comprendre te ezo meme na liwa a souffrir zo luka bika mais un prophète majeur Esaïe azokota azui message pa nzambe kende ko annoncer ye ki azokufa aye ko annoncer mutu na nzambe roi ayebise ko okokufa komi traité te kobebisa mbongo te kosala pe nyonso te malade ezo meme na liwa mais à comprendre te mutu na nzambe roi abi okayoki ake contre mire abeleli nzambe abisi nzambe te nakufa te pesanga ta mikolo nzambe ajutaki nzambe abakisele mikolo mutu na nzambe oyo abimaka ta na cour ya roi te na couloir azoyoka ke nzambe ayebisi ezonga annonce mutu na ngake na bakiseli encore 15 ans na 15 ans wana arenyaki asepelaki aye koteka ba Arsenal abotaki mwana nde Manassé azaki mukie azaki na pouvoir te Manassé oyo tanga komi na âge azui pouvoir mais na kati ya fonction ya pouvoir a se retrouver na kati ya prison na kati ya prison a se retrouver mais amituni pourquoi comment nga roi na se retrouver na kati ya prison Bible solo ba ke nzamba lola ayoki kolela ya mutoyo kolela ya Manassé a révélé Manassé biloko esalamaka papa na ye bakoko basalaka papa ne mutasalaka mabe papa ne mutatekaka ba Arsenal biloko nzamba ke kolakisa bato bakoki kolakisa bango te nzamba ajutele mikolo mais mabe ne ko kolanda mwana mabe ne ko kolanda mwana nde mwana ye kwande kolinga bande ko payer ngo habité atikaka bongo takitaka liboso nzamba yebisi nzambe yokelanga mawa nzambe yokelanga mawa kotikanga na prison te limbisa nzamba akodaka faveur nde nazotalisa bana nzambe ke mabe bakoko basala ba famille na biso mabe basala nde ezolanda bato bache bato misu na kata mandaku na bango ayebaki te azwi ndeshi azwi mwana voisin azwi mwana yaya mwana bwache na ndako parce que ote na sentiment mais mutako mo memele malheur malé mabe o bakoko basalaka bapara basalaka ndeko mukolanda biso Manassé bamonaka ngo eza lelo te yango nazosa bana nzambe même si basala balwa wana soko bangi nzambe opesi lokumu na nzambe lokola Josué abisi akanike pesa lokumu na nzambe andi makaka nasi bango soki o reconnaître mabe ozongeli nzambe nzambe akopambola yo ba malheur wana ba parents maloba baloba ekosimbo te parce que oza mwana triomphe parce que yoki nzambe osali volonté na nzambe nzambe akopambola yo mais soko yoki te ozo demeurer na mabe wana lokola kana zaki na mabe aotambola nango partout akena ba tante ya kundi biloko ya kitoko ya monaki ya lulo mais nzambe avec bosimba ngo te ya simbi yango ba pekiso yoki ko simba yo ba biso po mona bolamu na nzambe tika masumu
yo okoba na masumu. Tika kindumba okoba na kindumba. Tika kob okoba nango. Tika mu okoba nango na kati église oyo komi kolinga bato. Na kati église oyo na kati église osala nzambe yo pasteur otiki mwasi na ndako. Okomi kolinga bana ba mama bato. Okomi kolinga basi ya bato. Yo frère ya koyembo osala nzamba. Mais moni basi ya kolinga kaka oyemba na chorale moko na kati adoration. Frère toko lapide yo. Frère toko bengana yo. Tote yo déjà banga nzambe. Soko bande biloko tika. Kangama na nzambe, nzambe akopambola yo. Soko tiki biloko ni nzambe apamboli yo. Mais soko za na biloko oko umela triomphe komona bolamu te. Ba abiso principe za banga nzambe. Ne nazo théâtre. Nazo bilimo elo mususu te. Banga nzambe. Yo serviteur, yo moyembe, yo intercesseur, yo nani banga nzambe. Na triomphe foko banga nzambe. Soko bangi nzambe nzambe akopambolo ndoko mona ba alliance ya famille biloko baloba na famille ekosimbo te même si koko asala ba alliance lokolo ndimeli nzambe nzambe akofongola pa biso na alliance wana opambola. Oui pasteur tozo bosana ke makambo toto te bana nzambe biso moko pe toza nango po to uti na kata ba famille to bima likolo te o uti ka likolo kitibo te. Tobota mpe na likola papa na mama babimisi nga basali famille nga mpe na botami soki basala ba alliance nga mpe kokanga nga ata naza pasteur pour ke biloko esimanga te fonda luka nzambe na bosolo soki naluki nzambe na bosolo te nazosala eloko te okomona ke nazoluka nzambe oma pasteur balukaka banda ministère aka na 15 bandimi aka na 20 bandimi via malonga eza te. Pourquoi? Ba vine médiocre. Lokola papa na ye azalaka na asalaka ba impact. Bondumba, masumu, muyibi, yepe pasteur, nakata ministère ekangi ye. Pasteur oyo, aosala nzambe me muyibi atikaka te ndo ba pasteur bazosala kindumba. Pasteur oyo, aza musala nzambe bazosala bato bazobika miracle, me ndumba. Pasteur oyo, muyibi, escroc. Mais escroquerie à propre, moutaroti ko yeba te ke escroquera bato. Kanga ba serviteur ba yebi memwa ba lobeza te to banga suspension. Bino pe ba okota na singa wana. Loba vérité, vérité c'est Jésus-Christ Nazareth. Soki ba nazo biso papa Olivier na ba pasteur. Baza na kata makambo. To luka délivrance ka ba na nzambe tena ya biso ba pasteur. Ndenge nazao fona luka pepo na vie nanga soki singa na famille zake bato oyo babongaka te bato oyo babalaka te bato oyo babotaka te nga pe na kata singa na mona bolamu na nzambe na limitango soki na kebi te kozwa na bana fona kata ngo ponga pe na luka pe délivrance sa vie nanga c'est pas ça papa Olivier soki yoza na eloko ya mabe olo na nini pa mutu o nga nazao na opesa so nga nzamba pamboli ngai pamboli nga pesi nga mbongo naza délivré na opesa pe bato mbongo so na sambeli mutu ndeti papa na chevêque mukuna apambolama amata aza muto nyonso asala ke simbaka cela veut dire que tango zo changa maboko nga tanga changa maboko na mona na fuluka na pambolama nga pe na semasi wana na biloko na nzambe nene nazao muto zonga na sambela mona loboko na nzambe ata muto za malade fabika ndenge nazao o nga naza nango na zwa fana pesa mpe bana ngai soki nzamba pesa nga mbongo bango mpe kozwa mbongo apanga mitu bango mpe kozwa mituka apanga bavai bango mpe kozwa ngo parce que nzambe da chango kwa pa na ngai na ko témoigner na opesa batu na bien na mitala ndenge ota papa Olivier tikana ebisa yo muta pesa ka oya za nango so ko na semasa bondumba opesa bondumba so semasa lipambolo opesa lipamboli so na mbongo semasa ya mbongo ko pesa mbongo to monango ezala ba misusu bazana bokauki kati na bango ba opesa ka bokauki tanga osambela bato mutu asali musala ne bien apambolami me aya che dimi ka boy ba pasteur wana che loboko misala pe baby tozo mona ngo to koloba te bazali na sema sa mabe me yaka na triomphe okokuta ke nzamba za soko zaki na lipambola muketo obakisa ko koma munene parce que nzamba za na ngamu na biso na okamwa ba pasteur oyo tango abandi ko banena intercession azoluka nzambe na ba chorale na ba biloko mike azoluka nzambe
asimba kisi te mais nzambe asali ngolu akoma kotia pe loba na nzambe azaka na kisi te mais lelo nzambe atombola mwana niveau komi abina ke simba kisi mutu wana kosamba tota akosambwa nzambe akobimise polele ata azosala ngo na sunini nzambe akobimisa ye pourquoi kala te yesu azoya kala te nayebi te so bauta toza na ta nini bootala tanto ngonga toza mokili balu chanzima ekotia yebaka na ngongo tozali soki bazongeli nzambe te nzambe akoemilie bango akobisa bango polele na exopte bango batika soki eza na bapaster oyo bamoni ke mpona kosalela nzambe efasimba na mijima na kisi ake peut-être na Brazzaville ake luka place moko abinaki esimba bena renforcer akobima polele parce que na ngongo oyo bato bayebi deja nzambe bato baoluka nzambe mpo yesu kala ta zozonga batika biloko wana na exote batika biloko wana ngolu pour que tu eloba na nzambe pour kosala miracle bakota na bathéologie te eutaka na Saint-Esprit soki osambelaka mingi otangaka bible mingi nzambe akosopa ngolu kati na yo akotia biloko bando kosala yo lekela na bato okoforce eloko te okosima moto osambela mpo tindike jamais soki opusa oza na molimo mosantu oza na puissance na nzambe dès kokomi olingo otiaka loboko motu deja pup akwei soki akwei wana eza po akweya mpona nini te oza na puissance oza différent soki azalaki na esprit moko ezalaki différent na oyo ya yo loko oza na molimo na nzambe ntango opusani molimo na po ebima ekosagite ntango okomi yango deja ekwei nana mafuta te nana mai te nana eloko moko te kaka molimo mosantu ezokamba ngai kaka nguya na nzambe ezokamba namonaka mpe bapapa na biso évêque Pascal Mukuna bapapa Raymond Jacques Didier Makanda namona bango baforsa te nga mpe na oforce eloko te eza d'une façon automatique kaka mabolongo na kotanga bible programme église eza ke tosambelaka chaque mardi na 12h mardi na 9h30 à 12h 17h à 19h30 mercredi même jeudi même mais vendredi lokola vendredi boy tosambelaka de 12h30 à 19h30 lundi ezalaka mpona bamama bayaka koluka nzambe nzambe akangola bango dimanche 7h30 à 10h30 nga paster nayambaka mercredi à partir de 12h vendredi à partir de 12h nazo exhorter bana nzambe baza na lukunga baza na muamba na funa na changu partout boya koluka nzambe nzambe azali na invité on a service oyo ezokangola bana nzambe eza surtout service à ba famille kangi bato ba famille freine bato kaka ba famille oto pesa confiance nde peut-être koko nda sala makambo wana nde to komi komona biloko to komi payer ba po cassé mais nazo exhorter yaka omeka nzambe ya pasteur Imakalala na CK Triomphe ils ont venu Matakoum numéro 43 Masina sans fil batu nyonso partout yaka soko landinga place ozali oyoki message oyo yaka to lokazam kobanga te na longolo na église ote me yako meka nzambe ope soki likambo eumela ekuna awa na CK Triomphe ezoumela te d'une façon automatique soko ye nzamba kopambola yo kovanda te yaka to lokazam comme nangina biso yangwana à part ça nazo pesa libota nanga mbote nazo pesa papa nanga avec Mukuna mbote nazo pesa papa nangai Jacques Didier Makanda mbote papa Raymond na pesi cordon ike mbote na pesi madame nangai mama Agnès mbote na pesi Emina mwana nanga mobile Dan na pesi Manuela na pesi Junior na pesi Triomphe Ebron Ladi Sarah na pesi bana nga sombote nzambe penza pesa bango longue vie abatela bango abomba bango bango pe bakoma basali na nzambe vraiment Salem na salio puisque ozali nazo pesa bandeko na nga nyonso Mwambi Claude batu nyonso église ya CK Triomphe mobimba basali na nzambe na pesi bino mboti place bozali nzamba bomba bino vraiment c'est pesa papa Olivier na pesi mbote kolo abatela yo
napesi papa Jacques Mayombo, major, l'officier d'ordonnance, napesi Ombote, place aux alliés, napesi maman Nene Mbote. Vraiment, baza papa nanga ba encadrer ngai. Nzambe apesa bino longue vie, abatela bino. Merci. Unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke. Unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke. Usinipite Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke. Uwakumbuke Jehova.